Zamba lobi boy. Njimumona. Na moni. Ndondu wa buloba. Na moni mozindo ya mokili. Njimumona china chila. Amoni libulu munene. Munda mwa china. Na kati ya libulu. Njimumona bintwe. Azomona biloko batie na kati ya libulu wana. Bien ça de poison. Esali lokola poison. Njimumona bantu babakisha kwenda munji. Amoni bato bazali kotambola be na nzela. Njimumona bintu abi. Amoni siko biloko wana. Luya. Ezalo kwa mulungi ezomata. Batini bato wana awa na Congo. Bayakala. Basala eloko wana. Po basala eloko wana batimbo libulu bacha eloko wana. Po ete ba Congolais pe bakufa ebele. Nzambe alobi. Kasi Nzambe alobi Eloko moko. Salamina eloko mabe. Basaleli yango à travers eloko ya mabe. Kasi nyonso bakosala ekosimba te. Warakani mona ange. Yango na moni ange. Bombula. Batimboli. Mona bahatule chintu. Amoni babimisi eloko. Chenza bu chimunyinyi. Esalo kwa musuni. Musuni wana. Adubola. Sikota musuni wana ezopola. Gaz na ngwata mwezo mata. Nde sikoyo maladi wana ndeko pansana nyonso ya maladi wana. Babi ba monde. Ezali eloko esalami na bato ya monde ya molili. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Alléluia. Mvo mutendeledi. Nazalaki moto ya losambo. Ndomba ni Nzambe. Nazali pe kosambela Nzambe. Ndimo na Nzambe. Ubwela munda mwana. Kasi nazela kosambela na moni mbala moko Nzambe akoti kati na ngai. Akangulu meswana. Nzambe na moni mbala moko afongoli miso na ngai. Udonga mbele ni njimubwela munda mweba bwa kusungila. Ayoki Nzambe azoyebisa yeke na koti na kati na yo po ete nabikisa mokili mobimba. Bwa mudimu wa Nzambe undi mukohesha. Po ete mpona utina musala o na pesi yo. Bwa buloba bujima. Eza po ete osala musala mokili mobimba. Bakondoha kwa bantu. Ona kobikisa baye bazali kobela. Bakumbusha bantu kulufu. Ona kobikola bao bazali na liwa. Ni malu makola dinao bantu. Pe kosisa makama ezali na kati ya bato. Ni masama tulibamona adima tufikila chikonde. Pe mingi na maladi oyo ezali komona na kati na biso mikolo oyo. Kinzambe kungambile ni enza mudumo wa nyuma bwa disame dijika. Nde Nzambe a revelaki ye musala ya molimo pona tina ya maladi to pandemi oyo esila. Ngenji mudumo wa asalaki musala wana. Ngalombe diditunga dijima Nzambe. Abondelaki na tina ya mboka mobimba. Lechi mwanji kwa kulato. Kasi nano alobite. Njingela jitunga jabatoka njimbela moyi. Azali kopesa mbote mingi na mboka ya bamindele. Nzambi abalama. Nzambe apatela mindele nyonso na bamboka na bango. Mwalwa mpeshi bwa kuima kijelu hehelelu bwa lufulwabu. Wete Nzambe asili kopesa ye bokasi ya kutelemisa mopepe ya pandemi o ya coronavirus. Wete liwa esila na kati na bango. Bwa bantu bamanye jina jenda. Ezalaki nyonso wana kapona kolakisa monene na Nzambe na kati ya bato. To ni bakongole. Pe bakongole pe bayeba ete Nzambe azali. Njumumanye bimpa ni njingenza mudumu wa nyuma. Na ayebi malamu ete musala azali kosala ezali ya molimo. Mudimu yo mwikala wakubisha bantu kumalu makola adi bantu nao. Musala o ezali ya kolamusa bato na makama o bazali na yango. Oui. Alléluia. Amen. Njimu Nzambe du ngambilani. Ayoki Nzambe koyebisa ye boye. Malu onso amudiolo. Makambo nyonso ya lola. Adibi bia malu ahabuloba. Ezali bililingi ya makambo ya mokili. Kibaluka Nzambe du wambane. Ndeti na Nzambe azo revele ye boye. Mema Nzambe. Ngai Nzambe. Njimpesha bana bani bananga bangaka lela.
nazali kopesa bana nanga balingami o na botaki munyuma ni mumubiji o na botaki na molimo pe na nzoto. Alléluia. Bwa bikale ni bukola nazopesa bango ete bazala na makasi bwa mema nzambi mwana wa kusungila bisamba byonso po ete ngai nzambe ne bakobikisa bikolo nyonso kibwalukanji mumona buloba bwa Kongo nde anzali komona bazo revele mokili mobima ya Kongo. nzambe dongambelane nzambe azoyebisa ye boye kuyimwanji kubambila malo yambo oyebisa bango makambo yango njenganji kwela bana betu ani bantu banzambi bakatuma nzambi habuloba nyoyi azali nano kopesa bato nyonso oyo atinaki na mokili mbote ebele njingela kabidi ba president bonso ba mboka mobimba pe ba president nyonso ya monde entier azali kotimela bango ba mbote ebele. Alléluia. Amen. Bwanzambi abahesha lungenyi abahesha menji po ete nzambe apesa bango maele na bwanya abahesha bukola bwa kulombola nabu buloba nzambe pe apesa bango lisusu bokasi ya kokamba nango mokili oyo bwa message manena adi nzambi mumpesha pona message munene oyo nzambe asili kopesa message chana mushinda kuwamba to meza buninga president wetu Chilombo Tshisekedi message oyo akoyi kopesa yango publiquement boye te parce que eza message oyo ezo concerner kaka président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi. Bwanzambi amulama anyi amulombola mumujimu yonso jiwenza mumatukwenda onso amoli natina yete nzambe akamba ye pe abatela ye na mikolo na ye nyonso azali kokonza mboka ya Congo. Alléluia. Amen. Chana ndekela mwabato njingumva kabidi nzambe ungambila nasuki kaka wana te na yoki susu nzambe azali koyebisa ngai nzambe ruambani nzambe azoloba boye tangila botala buloba mokili ngaka bahesha disanga dyani napesaki bango esengo na ngai disanga dya kumpala esengo ya yambo dijibukulela kwa bana bwa mubijebu ezali na nzela oyo akobota bana na nzoto boye mwana dule jibo bimpa okoki komona mwana botami malamu hadule jibo bimpa tanga azali kobotama malamu tatwenda mwana mumulama bimpa okomona papa ya mwana bateli mwana na ye malamu mama wenda atako mama pe abateli mwana wena lukuna anyi nyuma mibi kasi okokutake milimo ya mabe idika yisanga bwa disomba dya bantu kumbambanza yabo oyo esepelaka teke bato bafana kimia na bandako na bango badi batata te komona bazali kobundana to badi baloba bahesha bana abu nyuma mibi anyi nde okomona bamilimu ya mabe wana baye kobebisa bana na nzela kokotisa bango kindoki inje bana abu chikondo chikaji basomba kabaye basomba kundijitalala nde okuta bana wana ole bazala kimia bana bazali susu na kimia te inje bakadi batachisha bakwa nde okomona bakomi kotungisa pe bana mosusu bakaki malamu tuesha na shabana be nandakisa pesa biso papa na bino pesa biso ndeko pesa na na yo mama na yo pesa biso mama na yo pesa papa to bazali kosenga ye ba sacrifice moko boye na kati ya famille chintu achikичiri chihita bantu bonso bahabulo babukola eloko wana nde eleki bato nyonso ya mokili na bokasi muntu uduhanga mushindu kayo di bwa kumbusha luhehele lwa esprit lwa muhongu bwa kulama mwana bimpa mutu duanga ta mwana uimasha muchisana sikoyo kokuta mutu azali kozanga force ya kolongola esprit mabe na kati ya mwana azwi mwana ake kobwaka na wenze mwana komi fazer hadi mwana unyanguka tangu mwana kobebisama masha mwana u adihambiriha badi bamuimasha okoyeba malamu ete makila ya mwana wana we obebisi to oyo bwaki ekozala na nzoto ya mutu oyo abwaki mwana wana ndi hadi nzambi mwana cho chache tangu nzambe akomona bongo udubala bibi okomona nzambe azali kotangela o mabe udubala buni njibo muhesha kati kimomanya kulamana nzambe akomona ke napesaki mwana bokola kasi ayibi kobatela te kuti mwana we ndujila na kolela to milela no mwana wana obanda kolelaka waluka manya ni chintu chibi ni chibwela munda mwana parce que mwana wana ayebaki teke eloko mabe kokota na kati na ngai nyuma mibi kidi mieza chintu achi milimu ya mabe ne utiliser mwana wana ebebisi nyanga po ebebisa mwana to ebebisa libota ya moto emonisa mapamba kibwaluka nzambe do wambani nde okomona nzambe alobi boye njini bukola bwana nzambe azala bokasi na ye wakumpesha ya kopesa wakumbusha nyuma mibi yonse di munda mwana milimo nyonso ya mabe eza na kati ya moto bwalu yoyi nyuma po ete milimo wana mikwabu ijilwa bumasama misusu eyaka lokola bamaladi tulini masama anyuma
ezali na ba maladie ya molimo. Yo masama anyuma kakwena muntu uri bwakumbusha to anujisu ja nyuma muimpa jijibwela munda mwa muntu dinzambi kasi musungu maladie nyonso wana ya molimo moto o azali na listo ya nzoto akoki komona yango to kolongola yango te kaka o azali na listo ya nzambe ndaza na bokasi ya kolongola maladie wana. Bangbani muntu kujimina Yambo na moto abunga badi baja ama okomona ke bakolia nanu elimo na ye. Pinji boba mana kuja uduwende ni mubiji soki basili kolia nanu elimo ya moto okomona azotambola na bon moto na nzoto. Haleluya. Kasi elimo ezali lisusu te. Haleluya. Amen. Pinje muntu kene ni bukola bwa kudyungushila chintu chichabwene chiri chimwenze kila china ndio kokuta ke moto akozala lisusu na bokasi ya kolongola eloko esalemeli ye wana te kichinyi mwana chicheze bo chita bantu bukola hapo nde eloko oyo messager amoni te elekeli bato na makasi na mokili awa. Haleluya. Kibaluka njisengelela nde messager azali kobondela bana betu ndeko na biso bonsu badi ni bana badi kabayi bana bimasha ba oyo nyonso babwaki bana baba hinga ja kumbanza yabo bazongisa bana na bango na bafoye na bango bamanye bipa ni nzambi otuni chabwa kwenza chintu chonso gwa chahabuloba chikala ni moyi ni chamujulu chihita chahabuloba kasi bato nyonso bayeba ete nzambe ayeba koyesa eloko nyonso ya mokili apesa yango bombo epoeza na ntina na mokili mumasha bana badibenta banyinga dala na nzela kolela na makila ya bana oyo bazali kolela na nzela nde messager amoni nzambe azali kosilika munzu bwa mukamwena kabdi musomba jitalala okuteke ndaku nyonso oyo esili kobwaka to kosundola mwana ndaku wana bonso badibenze bune badibeyeme na bintu bya habuloba oyo nyonso azali koyekamena na biloko nyonso ya mokili kabiene ni bukolo kumpala kwa nzambe oyebake ezali na bokasi te liboso ya nzambe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nzambe ruwambani nzambe alobi lisusu boye bana bani bana na ngai mokili tamani bamonda mujima bana na ngai ya mokili mobimba bamanya jejani bayeba liloba na ngai nzambe bamanya maluonso anji mema nzambi musa kwenza bayeba makambo oyo nyonso ngai nzambe nalingi kosala bwalu chihedi chidi nzambi mumpesha po ete don oyo nzambe apesi messager chakondoho masama ezali mpona kobikisa bamaladi kwenza deliverance kosala bikamwisi jisama jonso jibatela habuloba maladi nyonso bakotanga na mokili oyo nzambe duni chabakumbusha nzambe aza na bokasi ya kolongola yango umuji mumpesha mushindo akumbusha masama lokola nzambe asili korevele messager na biso lolenge ya kolongola bamaladi nyonso bwaluchene mumona habuloba haji bukola bukwa bubulu butamba nzambe nashi po ete azali komona na mokili awa bokasi moko te oyo eleki ya nzambe badini buloji na bokasi ya bandoki na bakisi na bato oyo baza na bokasi na bango na nzela bakisi kisi eza na eloko te banganga kisi bazali na bokasi moko bwalu eza esprit po kisi wana ezali esprit moko boye na kindoki wana kindoki mpe lisusu na esprit ya bakisi wana na esprit ya kindoki na ya kisi eza ndenga moko eza biloko moko nzambi kungambilani nde nzambe azali koyebisa ye lisusu kwatishe kubana betu osunga bana nyonso badi bajeyemena kumanga bomonani manga jini bukola matamba moyo wabo oyo bazali koyekamela kaka na bakisi bakanisi ke kisi nde ezali kobatela bomoi na bango nzambi udi utuma luhehela lwenda nzambe azali kotinda mopepe na ye bwalu muntu habuloba mweza bumuntu mulokufuchila po na mokili moto ozali lokola locataire oye kofutela bwalu kwena bwakwenza bidi mudesa habuloba nashi parce okokoyebisa ngai teke yo moto na mokili okokobeta 200 ans na mokili bikengele tulonda mudi nzambi muso esengeli tolanda kaka lolenge nzambe bwajimbe didi wenza bwalu bubi po ete na ngonga nyonso kosala nzambi kwame lelo mwenza bwalu bubi kunjibishika bidi nashi soki akebi soki lelo osali likambo ya mabe yo mpe otika kozongela te. Haleluya. Bwani tetu bonso tulonda mushindu di nzambi muso po ete biso nyonso tolanda lolenge nini nzambe alingi buloji ni bwanga mbintu bimo kindoki na kisi ezali eloko se moko wedu nyema ni njini vita uduye kubwanga yo ozali kokima bitumba olobi nakende kosimba kisi ebatela ngai ulekela nzambi okimi nzela nzambe osubeli mana kwenza bwanga bweba sima ya kosala kisi na yo bena bwanga kabena kaba kukwambile ni chitu libakwenzele chitu libangata mwane ba anyi banga tamuka jani bakwanga tani we wanashi jamais nganga kisa koyebiso ke no eloko tosali oyo na sima nango tozi mwana na yo mwasi na yo to mobali na yo te no bangsha kwenzela bwanga bu nikaki mona lufu lubangsha kubwela okomona ke tango banda kogumba mela kisi to ozali kosalela kisi sima nango liwa ekobanda kulomba mbuji bakoki kosenga yo kana ntaba bakosa mbuja muto bakati mutu ya ntaba
mutanche du mwana nukunzi bukwe banyi chota cheba muntu muntu ujimina kaboyina libota na muntu abungi bwana ulwa muntu wabyuma bya bungi nyoso wana nini poko moto na bozwi byo bya binzambi do wambani asina nyoso wana zamba zali ko mema ngaka fuka muntu ni chimfanyikishi cha ngai nzambe na kelaki moto na elilingi na ngai bwa muntu ofananga nanyi mu byenzelu byose binjina oite moto nyoso akokana na ngai nzambe na bizaleli nyoso yenga nzambe na kakwena muntu wakafuka mu kwa bunaji ezana moto te wa kelaki moto mususu mema ngaka ngata muhuya wa moyo kwela munda mwa mungu ngai nzambe nazwaki pema na ngai ya bomo inachena kati ya wajibe dili muntu wangata lunga nyini meji oite na tango nyoso moto akoza maele na bwanya akaji lunga nyilo abwaka na luloko je tango maele ya bolamu ezali koyepa ya moto muntu ajimanye bifa bwa kutendelela nzambe moto amieba malamu po asambela nzambe akaji umona lunga nyilo abubi luloko je kasi tango yo moto komi komona maele ya mabezo epa na yo muntu amanye bwa kumbuka kububi kuye kubwaka ososola malamu kolongwa na nzela ya mabe kozonga nzela ya bolamu kibwalukai ndeti na nini njinwela myo ibana betu message azali kopesa bandeko nyonso mbote bilonde shila ku bintu bili bitwenzekela bya lufu lwa bamindele kolandisama na pandemi oyo ya covid-19 oyo ebomi mindele ebele wadu babunyi badi bamona buni nzambi kena kunashi pote ebele bazali kobukisa elikya komona ete nzambe aza te asata uji mwenze buni uduangata masama mumonda kasi boyeba ete satan azali kozwa bamaladi mo boye na monde uduwela munda mwa muntu akozwa yango abwaki na kati ya bato muntu rubansha kusama okomona moto abandi kobela hadi muntu akayimwenzela nzambi malumi mpato ntango moto wana atambolaki malamu na kosalela nzambe bolamu te satan udu boma muntu okomona ke satan koboma moto wana njaka bantu bajila ntango bato bakomi kolela kabena bamanyaka bidini nchenze lukai chituvu bwakala benzela bakoyeba nzambi lisusu te keno eloko nini oyo tosalelaki nzambe bwalubunene nuku bufika po ete mukati likama monene boye koyela biso na kati na biso bwalukai tusengelelangana neti nani tozali kobondela bato nyonso tamba kulomba nzambi bikola komipesa na kosambela nzambe nzambi makasi atuhesha lunga ini meji byenda nzambe apesa biso maele mpe makanisi na ye bumudi mutuhesha muhuyo totuhuyakana lokola na ye nzambe apesi biso pema na bomo ye nudi bamanya difuchile didi muntu anufuchila munzubu oyebi nanu kaka moto na nzoto boye soki azali locataire muhuyo duhuyakana na wasi ndifuchila kabiti oyebi teke pema kaka ya bomo oza nango wana ezali lokola neti ozali kologe ozoluwe epa bayer na oyo aza nzambe walu jituku didi muhuyo aho atuka ni mubidi we baka waina po ete soki pema wana ebimi seke nzoto na yo mpe eza lisusu te bwalukai bana bakese ni bantu bakola ndeti na nini bana mike na bamikolo message apesi bino mbote ebele po ete kimia nzambe ezalaka kati na badini bino masama makola baye bazali na makama minene ya maladi badini masama abundi bao bazali na bamaladi ya lolenge na lolenge badi balwa baya nzambi nzambe afila chakwenza akopesa eloko ya kosala Disama mpona bango dijika. mpe maladi nyonso ekosila na kati ya ndimumanya bimpa bato ni disama divajenzeka mubatoka nayebi malamu ete pandemi monene ebetaki na kati ya mboka ni bamindele mukongo epui elandi biso ti na kati ya congo nzambi wampeshi chakwenza nzambe asili korevele messager eloko ya kosala masama ndemo nzambe arevele messager ete ezwa bamaladi wana ezali bademon na invoke esprit wana abengi esprit wana bamaladi wana nedi muchintu chiva nzambi mungambi a exécuté na recommandation nzambe asilaki ye kopesa ye kungambile disama edi diajike epuis nzambe aconfirme ke no pandémie oyo ya covid-19 esili wambila bantu bikala kunji nzambe ayebisi messager ete apesa sango na bato ete bayeba kolanda nde nzela ya nzambe alleluya amen alleluya amen oui alleluya Amen. nzambi wakangambile ni mumundi mema nzambi wa mujulu nzambe arevelaki ete lokola ngai nazali nzambe ya lola nzambi wa balahama nzambi wa mosa nzambe ayebisaki ke nazali nzambe ya abraham ya isaac mpe ya moïse bumundi mukwenza chintu eci ani mukwesha mutoto ewo lokola ngai napesi yo étoile oyo uduwendela munjila wa habuloba yo ozali kotambola na nzela ya mokili bwakubisha bantu badi bafa ni badi ni moyi mpona kolamusa baoyo bakufi mpe baoyo baza na bomoi bazala makasi uduwangata dikombweji nde ayebiseke no okozwa lingenda oyo chimanyishilu ezali nde elembo cha mwanjelu udipa kuhesha udibudi kombu didikadidi mweneka nashi alors lingenda oyo ezali elembo ya ange oyo bapesi yo oyo azali komonana te wewenda munjila soki ozali kotambola na nzela muntu mwena bwanga moto na kisi ye mukumona soki amoni yo akumona nudi mwena bwanga nenda
moto ya kisi wana akanisa lokola ke yo pe ozali moto na kisi ndenge moko na ye adu semena habuye ntango azali kopusa na pene na yo force wa kisi wana udu lokota okomona ke okolokota mbala moko force kisi na ye wana oneutralize yango bantu ka bakukumanya bato bakoyeba yo te bakwinyika mena adibubo baso zamba yebise ke bato ntango bakomona o boye bakopesa o bakombo na bango ndenge bango bakolingela alleluya kibwaluka inasha mema ni dikombo ndeti na nini okomona ke message atazali na lingenda bomutumikele bivanzambi mwamba asaleli nde oyo nzambe arevelaki ye nasha mema mujiteka ataki akitisi yango na se njanu ngamba je janzambi ngondo ha bantu akosala kaka mosala nzambe selon ndenge nzambe arevele ye miracle guérison prophétie oui alleluya Amen. njimumona mai manena nzambe azali korevele biloko kaka ntango tozosolola awa amoni mai monene njimumona bantu bahweka amoni bato kokita hani ngebeja nzambe ntango azali kotuna nzambe rwamba ni bantu banyi nzambe alobi ete bato na ngai bantu eri bahweka mbanjeli bamudiu bato oyo bazali kokita oyo bazali baangelo ya lola njimo batuma habuloba bwa bukola bwa chihehela cha mvita idimi mweneka habuloba natindi bango na mokili na ntina ya bokasi ya bitumba oyo nazali komona ezali komona na mokili ni boni bwa mwaji odi bana banyi bajila mpe nakomona milelano ebele oyo bana na ngai bazali kolela kadi banjelo aba kasi baange oyo njimo bamona badi banyonguluka bulu hehela namoni bango bazali kobaluka lokola mopepe njimona bangata chansa cha muntu nde amoni bazali kozwa loboko ya moto bateka mumaji bakitisi yango na kati ya mai adi bumbusha chansa cha muntu mumaji ntango liboko yango ezolongwa na mai badi bateka muntu mumpala mwene batie motu na elongi na ye hadi muntu lala ntango moto azolala odi mona ndoto akobanda komona bandoto hadi mona ndoto wana ntango azali komona odi ndoto mona muntu di bunenda anyi muntu wa mukarche akomona lokola moto oyo aza na ye to mpe moto ya quartier nzambi rwamba ni mbanjelu banyi mutuma bwa babalama ku chikondu ni ku misangu bwa chikondu chidi mvita ni luhehela ludi satan wela mu bantu kabika di luhela lukaluka lukwata bantu nzambe arevele ke bandoto wana bazali komona ya bavoisin to moto pembeni na ye nzambe alobi ke ezali elembo ya baange na ngai natindi mpo babatela bino contre bitumba oyo to mipepe oyo nyonso satan azali kotina na kati na bino aleluya kibaluka nzambe rwamba ni bakehesha kwenza kwa malumabi nde nzambe apesi message ete bato badiminue kosalaka ya masumu to diminue kosala masumu to tosala kaka de masumu te nde mama likambo yango wana alors tolingi mpe tosa vraiment précision na oyo etali maladi oyo toyembeli banzembo tobineli tolateli bapolo tolateli bakashine tosala nini tobwaka biloko nyonso wana balave mais tobwaka mpo nzambe alobi esili est-ce que okoconfirme biso ke nzambe alobi coronavirus esili Alleluia. Nzambe rwamba ni nzambe alobi boye chikondu chidi bantu babangisha kufa ntango bato babandaki kokufa ngaleji lungenyilwa bantu babangisha kwenza tulamba benza buni mbadishi baswika tulamba kujulu jabu nzambe alobi ete arevelaki bato bazwa likanisi ya kosala bakashine po bazipaka zolo na bango mumoni bantu bonso bajika bilamba kujulu toloba ete bato nyonso basali protection ya kozipa kashine nzambe mubenza buni bantu abo mubashia mubafwa c'est-à-dire que bato wana bantu ba cimetière bazali lokola batiki bango lokola bato ya bawei hakujika bumuntu bato bamujika chilamba kujulu po komona malamu soki moto akufi ntango balaisaka ye na cimetière bazipaka elamba ntina zolo makila ebima te nyonso wana ezalaka nini makila ebima ye te elamba wana bakangi boye na liwawa lufu kalubwedi muntu mujulu jenda ani mukana nashi nyonso wana po ete liwa ekota moto na zolo na ye te mpe na munoko na ye te nde ntina nzambe arevelaki ete moto asala protection wana mpo liwa ekota te na munoko mpe na zolo njimumaine nzambi wampeshi chakwenza masama ajike sikoyo message azali tulamba message azali kopesa malamu message ete nzambe asili korevele eloko ya kosala na ntina ya pandemie ya covid-19 mpo apesa solution maladi wana ekende bato balongola bilamba na zolo adibuni mpata soki bato batie tembe bajela mukanda bakoki kotangela ngai mokanda oyo oui on va monter c'est pas tika ye on va monter oui
tulitubala mukanda wa lomo chapitre wa kumujilo tubala ku verse wa kumujilo wana bazali kotanga mukanda ya Romain chapitre 10 bahesha mukanda chapitre 1 ilana mukanda ni babala ngayabo jusqu'à 15 Romain chapitre 1 au premier verset wana bazali kopesa mukanda na bato nyonso bakocha tembe kotanga pesa grave parce qu'on peut écrire on va écrire Ramle tete babala 14 limpa Tekulomo wana bazali kotanga mukanda ya Romain chapitre 1 verset 15 oui mukanda wakatumina Paulo bena lomo alléluia amen wana ezali mukanda oyo batindelaki bato ya Romain nzambi mutumina bisamba bya benda mukandebwa bavuluka meyenza sacha lobi ete ayebi malamu ete mukanda oyo batindeli na bato ya banation mpo ete bakanisa maloba oyo tuya Paulo muhika wa Yesu Kristo nzambi luomba ni Paulo eudi muhika wa Yesu Kristo zamba lobi ete Paulo azali mowumbu ya Jésus Kristo tama ni mwena mudi muwenda toloba ete mosali na ye bomode nzambi muntwala lokola nzambe pe apesi ndi messager mwena mudi muwenda azali mosali ya nzambe mwena mudi muwabakwa mosali ya bato mosusu wali mukwa budu bwa kulala po ete mosusu akoki kolala nzambi umbisha mema me okomona nzambe alamusi messager yo lelo kolala te po ete bato nanga bazala na masama kaikali munkati bomoi to pe po pandémie to maladie eza na kati ya bato te yo kolala te alléluia amen teya wakabikijibwa wakwikala mupostolo yeye Paulo euvu mubiki jibwa balobike mupostolo wa Yesu Kristo abengamaki po ete azala toujours prophète ya Jésus Christ bwakunumanyisha malumimpa mpona kopesa bino sango ya makambo malamu oyo nzambe azali koloba teya wakashijibwa kulumu lwimpe lwa alleluya mumoni bumuji nzambi wangata mwena mudi muwenda kadi umujijila azali kozwa mosali na ye lwimpa azobulisa ye na mayele malamu benza na makanisi malamu Paulo ye duenza malu adi nzambi wamba bato bazali kosala makambo mabe Paul azosala makambo malamu oyo nzambe alingi okomona lokola lelo message oyo bato bayebi te message oyo mutu nanu ayoki te mpe mutu nanu asosoli te na matoi na ye bishima ni malu akuke po ete bikamwisi oduba kuleni mwana ebani muhongo oikoyena mwana na kindoki wekona manye mwakumbusha esprit wana yo oyebi kolongola esprit kindoki te nzambe dundeje mushindo nzambe akorevele lolenge nya kolongola mwana wa kindoki maladi ezali ebele adi anyuma tozali na maladi ya molimo ni masama nzoto pe maladi ya nzoto wemana kumbusha jisama ja nyuma soki osili kolongola maladi ya molimo ya mubijiji dijika okomona ke na nzoto boye maladi na pete nyonso papa wakashijibwa kulumu lwimpe lwa nzambi lwakatulaya ye diambedi kudi bapostolo bandi mu mifundu ya alleluya yemana kujijibwa soki osili kobulisama nzambe asili kolaka biso na nzela makomi na ye weza bwakana bwani ete moto nyonso akosala bolamu na ngai nimweze na maluoso adukeba mulungeni chinya kosalela ye makambo nyonso azali kolinga na mayele mpe bwanya bwalu bwa mwana wandi mulume wakalejibwa bumuji buntu bwandi ila kudi wakamulela ila alleluya amen twambani chidiba bikile ni mwana wanji muluma toloba ete oyo bazali kobenga ke mwana na ye ya mobali bumuji buntu bwandi tokola kibomoto na ye urumva nzambi rwambanye okokomona nzambe azoloba boye mukwabu lulejebu okomona musu abotami mukwabu ni malwa nzambi munda abotami na makambo ya nzambe na kati na ye mukwabu lulejebwa musu pa kobotama mwikale ni malwa mubiji kasi aza na makambo ya adiba mwambila malwa nzambi ntango bakoyela ye makambo ya nzambe tuba muhenda ye azomona uko bazokende kofinga ye kibonuka nzambi rwambanye ndio okomona nzambe binomona jijani ntango bokoyoka liloba na ngai nenu beza kumujisa jani bumuji soki Paulo bosali lokola posa na ngai to volonté na ngai lokola Paul okomona ngai wakalejibwa bumuji buntu bwandi kudi tunkanuni na twa David alleluya lelo tutumona bisamba byonso lelo tozali komona ba nation nyonso tutendelela bumushindu dinzambi muso tozali kosambela ndenge nzambe ye moko eudi bwakalo tendelela kayumona nzambi mususu akoko azosambela me amonaka nzambe te mukwa butendelela kayumona nasha luhehela nasha lumoto mususu azali kosambela azoyoka ata sini moko ya nzambe te me azomilobaki na sambela jibe didi
nyuma mibilo bokumulenga Tango milimu mabe ko ya po bomu esimba ye. lukendelela kakuyitsinya na shomwa Lokola zali ko sambela sa elembo. urusangana maluma kola Nde enzekela komona muntu makambo ya makasi ko umona muntu moto. gadu wendo ye ukeba Omoni moto ko njili kai mumanya na banzela o ayebite. Lofulo kwa tabantu. Haleluya. Liwa ekanyi bato. tuya ku Genèse 1 toni m Yesu Kristo ufofa ni maluka. Wana pesi passage biblique mususu tokei na Genèse chapitre 1 toni chapitre 1 verset 1. Mutu amukando duambane Moto ya mokanda elobi boye bufukibwa. création Alléluia. du monde. Amen. tombeni mutu omugando du twambile ni mbufukibwa. Moto ya mokanda elobi ete création du monde. Alléluia. Amen. Ntanyile Natali oyo mone ufukibwa. namoni wazokelama. Ntanyile Natali ngambo oyo mona kabili. namoni pe mutu musu azokelama. Alléluia. Amen. Mulungenyi Na kati ya mayele ni mumeji. pe na kati ya bwanya Tetu bonso tuye kudikanya. biso nyonso tozokende wapi epai ya Nzambe toke na mokanda. Kale kuchibangi jilu Nzambi wakafuka julu ne buloba. Alléluia. Amen. Badi bamba ni kala Balobi ke na kala ki Nzambi Nzambe chibangi jilu ebandeli ki muntu du toloka habuloba. nde moto oyo azali kobota na mokili. Tuya. Buloba kabaka di busunguluka. Badi bamba ni muntu yo mamana kutoloka habuloba. Balobi ke moto oyo Ani asili muleji kobota bwa. to kobotama na mokili. Kayi mwaji kumvo jija Nzambi. Yambo ayoka to asosola eloba ya Nzambe. Kayi mwaji kumanyi ni Nzambi mwini duke bachinyi kunji. Nano ayebi ata eloko Nzambe azoluka epai na ye Na sheye te muye mukano mala. ata aki ameli masanga Dijani kunyi. ye azomonaka malamu. Na sheye mweza bweze vibonso bwa Ata aki habuloba. kosala ata bisalasala nyonso ya mokili Kuji ujanu bimpa. epai na ye azomonaka ake eza Na shemu ye malamu. kumanga. Atake Na nzela shemu kisi kalowa. atake Kenu mwana koloka bwalu nashi. ye azomona likambo Bwalu te. buloba. Mpona nini Kimbu mokili sunguluka nashi. ezali separe te. Ah, tuya papa. Bwakadi butuhu. Buloba munda mwakadi butu bwalu kamufa jija Nzambi kamufa Balobi bileji ke kamufa mokili bisambo ezalaki nashi. pamba na kati ya mokili nzembo ezalaki te Kava bato mumanya bazalaki te kusengelela Nzambi nashi. moto ayebaki te lolenge ya kobondela Nzambe. Udu mwana Soki bimpa. ake nzela kisi amoni malamu. Ye mukalo udu Soki mwana ake bimpa. koloka moto amoni malamu. Agena nzela nyonso ya mabele. Tuya. Mijima yakadi hu. Alléluia. Tomba ni mubintu bibi byonso ebi. Tolobake na biloko nyonso ya mabe oyo Satana Satan udulela bintu binayi. azobota biloko minei. Nzambi udika bidi ni 4. Nzambe pe azali na 4 dons to makambo. Alléluia. Amen. Nzambi udini chiheji cha kwamba kwa jini. Nzambe aza na likabo ya kotea iloba ya Nzambe. Nzambi udini chiheji cha muntu somba umona. Nzambe aza na Chi likabo prophète. ya prophétie. Nzambi udini bukola ni Nzambe chiheji azali na cha kondoha. bokasi pe na likabo ya bobikisi. Nzambi udini bukola bwa kwenza bishima ni malu Nzambe akuku. azali na likabo pe bokasi ya kosala bikamu isi. Kadiya tutu ya kunjila wa habuloba. Tozali kokende na nzela ya Tutu mona mokili. biheji bya Satan. Tozomona makabo ya Chiheji cha Satan. Satan cha kumpala kindoki. Makabo ya Satan. Likabo ya liboso ya Satan ezali kindoki. Chiheji chenda chibiji. Likabo ya mipale ya Satan Eza kisi. ezali kisi. Chiheji chisatu cha Satan. Likabo ya misato ya Satan Eza kindumba. ezali nde kindumba to ekobo. Chiheji chinayi Toke na likabo ya minei ya Satan eza masanga makasi Ezali nekocha nde batu milangwa. bakisi kobwakila batu. Kokata banzoloko kosala bakisi. Alleluia. Betwa bwe. Kimalwa ajinzambi ukeba bwa kujingulula meja julu bwa muntu yonso lukeba njila wenda amona. Nde biloko Nzambe aza na posa ete asosolisa bato po ete oyo nyonso akoluka nzela Nzambe amona nzela wana. Alleluia. Amen. Mukanda mwana mukesi lubwa kubala. Okomona mukanda ata mwana moke akoki kotanga yango. Ye kubala mukanda. Akoki kotanga mukanda. Kadi munda mwa mukanda. Kasi na katikati ya Kayi mukanda muhuya wa moyo. zoka nde pema ya bomo Kayi ezobima na kati kushimulula wana te. to. Bososoli na kati ya mukanda eza te. Nzambi Okomona njila Nzambe wani alobi te. njila ya bantu. Nzela na ngai eza Njila nzela ya wani, bato njila te. ya mulo. Nzela na ngai ezali nde banzela ya Tubalukai lola. tutu sengelelanga na. Nde tozali kobondelana Muchikondo echi. na kati ya eleko oyo Wangata njila wa Nzambi. tozwa nzela ya Nzambe. Bweluka njiu ya habuloba. totambola na kati ya nzela ya Nzambe mpona koevite makama nyonso ya totambola na nzela ya Nzambe mpona kolongwa na kati ya makama ya Makesa mokili. tsingela. Tolingi nano toyeli vraiment toza na posa pena ya koyoka mpenza malamu. Papa alobi boye alobi bapesaki bato mayele ya
kanga eloko wana so pe kashine so pe masque ba pesa mo ba kombo ebele po esala ete epekisa kufa kokota na kati ya moto na yebi te so na loki ya malamu. Alors lelo tolingi toyeba papa bato bapesi biso mobeko ya kolata kashine eza bakonzi ya mboka bango nde balobi soki olati te futa 5000 ofuta na leta siko awa yo koloyebisa biso tolongola kashine nzambe ya lobi omoni te kokotisi biso na bulu yeke. Alléluia. Amen. Omoni nzambe aza esprit mokili ya mboka eza batos na bato batongaka babilamba te baninga omoni muntu akendaki na nzela boye miso eza polele muntu afiniki na miso te na matoi muntu afiniki te afini na zolo na munoko miso ezalaga na mai mupepe wana ezokokota ya malades eye boye oboye kokota na munoko na zolo miso nani wana ekokota na nzoto ya muntu omoni toza na mayela makasi te nzambe mikolo alobi bantu nyonso banzambe bayoka aza tata na biso nyonso ya monde entier alobi maladie esili. Voilà, nzambe alobi maladie esili papa nga nazaka wana naza na esika okende pe limbisanga naza wana naza pena wana ifo peta pena kaka sete po biso bakongole mutu makasi ata kashine yango ntango ye toboyaki pe tobi pe ma toboyaki pe kolata ngo tokomona tango mpona kobanga 5000 ya kofuta na la police tokomobanga leta. Est-ce que papa okota na caméra oyo oyebisi bana mboka oyebisi pe bakonzi ya mboka ke soki baza na tele baya yo kolobela bango makambo oyo tala pena caméra oyo loba na bana Congo ke nzambe alobi maladie esili balongola kashine bakonzi ya mboka pe batika kotungisa ba peuple congolais misala ezonga to nini ezonga loba na mama journaliste na moi na koti moi moke na ngite na mutu na po mo prophétesse ayoka bien parce que ezala eloko te loba mais comme lokwa moi ba déformer l'état na bokonzi na ngi moi motu na no éclairango makasi malamu po mama aza messager voilà. Nazolo bamboye biso tolati kashine parce que bakonzi balobi tolata na biso moko pema mukuse tozoko kangote tokomo banga 5000 ya kofuta na la police siko yo ozoloba na biso nzambe alobi maladie esili soki maladie esili c'est que faut tozonga misala bana bazonga classe bazo mais moyen tozonga ezate poso bakonzi balobi te naza na posa namona président ya biso Chilombo Tshisekedi nzambe alobi makambo na ye eza ngai na ye bisai makambo ya nzambe message na ye nalingi koyebisa bantu nyonso. Voilà. Donc ozana posa ya kokuta ndene na mokonzi ya mboka pona kolakisa kopesa ba message nzamba pesi pona tina na ye pe pona tina ya mboka. Donc balandi na biso c'est clair ba mboka eza clair koloba ete na sa motema na yo yeba ke molimo na yo esi elongi maladie na nzela ya message oyo messager asi apesi biso mais zela na kolongola kashine te po kofuta ka 5000 moi tolingi base la gueule kamona kolongola na ka chinete po okofuta 5000 na la police ata 10 fois ekokoma 50000 zela messager akuta na bino batu baza boza na mwa makoki ya kokomisa yebisika mokonzi ya mboka azali donc bosala oyo na lomba bomona ka numéro moko eko beta eko kende eko zonga tokomisa ye wana po kashine pe meleki. Maman Kunda, moi, likanisi moke na nga ko profiter na likambo moi to solo lila ma messager. Na nga ko tuna pa lelo na Congo tozali na ba prophète belé. Et belé depuis mon bout de lelo. Est-ce que tokoki koyeba différence ya yo na ba omisu ba ya
différence entre les bakélios, prophètes différents, il y a un prophète monsieur. Alléluia. Amen. Tchena, bokulumbuluisha. Ngai, nakoki kosambisa. Muntu, moto, wahabuloba nashi. ya mokilite. Nzambi udumunjula. Zambe o atelemisi ngai. Mungambili ni wewe udini chabo kusungila muntu yonso. Ayebisi ye ke yo ozali na bokasi ya kobikisa moto nyonso. Bo we kudimaini dumu profeta wa Nzambi. Po omiyeba ke ozali prophète ya Nzambe. Umona Nzambi. Omona Nzambe. Umona ni banjelu ba Nzambi. Omona na ba ange ya Nzambe. Hadi bwadu busa kukwenzekela lelo. Soki likambo elingi ekomela lelo. Mwane ni mukwa. Tope ndeko na o. Jitunga. Tope likambo elingi ekomela mboka. Nzambi kwambila. Okomona Nzambe azolobela yo. Bwadu ndi mwana bakwabu. Pona moni bato mosusu. Bantu bali bamene tuli bantu ba Nzambi. Bazomi benga ke tozali ba prophète, tozali bato ya Nzambe. Babwikela kumesi ni tutendelela Nzambi. Bazali kokanga misu ke tobondela Nzambe. Kimu mwana Nzambi awo. Amona ta Nzambe wana te. Kimu mwana nasha banjelu. Amona ta révélation ba ange Nzambe te. Kimu mwana nasha chintu chimoko. Ayoka ta sensation moko te ya Nzambe. Chintu cha cho chikwenzekela nangu. Soki moi likambo bongo ezosalemela. Mutorishe kulelo. Banda lelo. Hamuto kutendelela bintu bya kutela Nzambi chitela. Onosambela makambo ya kotanga komwa Nzambe bitangela. Wambe Nzambi woko na mungita bamema. Lobaka ke Nzambe ondimi ngai te. Mbienza buni kutela kwa jina ja Yehowa chitela tela. Ezali lokola ozali kotanga kombo ya Nzambe bipamba pamba. Oye pekisami na Bible. Nzambe babengaka ye. Nzambe dulwa. Nzambe ayaka kondima moto. Banjelu batu balo. Ba ange pe bayaka kondima moto. Uyikile ni Nzambe. Osololi na Nzambe. Uyikile ni banjelu. Osololi na ba ange ya Nzambe. Mwambele ni jinkulomba. Uyebiseke nazosenga yo. Wabwalu kampanga. Ona likambo songolo. Bujika. Likambo oyo esila. Nzambe ruba kwa me lelo. Omona Nzambe ayebiseke no. Lobi ekosila to lelo ekosila to. Sanza songolo likambo wana. Kadi hadi wewe wamene du muntu wanza. Asitango yozo mibenga ke oza moto ya Nzambe. Okangi misu. Ozobondela Nzambe. Ozomona Nzambe te. Ozomona ta ange Nzambe te. Ozoyoka ta lilo moko te. Oza lokola moto ozali kofinga Nzambe. Pe ozali kotanga kombo ya Nzambe pamba pamba. Walwe musa kufudu fa mungu jimbuju fa. Osaki olingi okufundi wana yo kozalaka lokola ntaba to mbwa moko boya kufi. Omoke mama kunda na nga kwa samwa kristo mususu ya suka. Mais tomoni que référence yo kopesa biso. Yesu Kristo. Oui. Alléluia. Ah. Oui. Ah. Oui. Mikaye. Nzambe rwamba. Zamba lobi. Mwane. Nzambe rwamba. Ye. Zamba apesi. Na uyo. Wana ezali message ya ba journaliste na biso. Ndumona bahwekeshe chilongo chinene. Amoni fleur munene ezokita. Ndumona bamubwakela. Amoni babwakeli yo. Ndumona chokwa buchilongo chihweka. Amoni fleur musekiti. Babwakeli pende kokona. Alléluia. Mpinga jila lukongo abwalu. Bozo ngisa question wana parce que Zamba ota obese message. Tozala mboka ya batetu, tozala mboka ya bato atembe na tozala mboka oyo elingi koyeba lelo obimi boeza ba prophète des nations ba prophète ba mindele ba siko différence oyo pesi ko to landi yango mais est-ce que tu vois ba référence là est-ce que obandi lelo uti wapi uti mboka nini est-ce que tozala moi moke kaka moi mingite référence ni to ka et là on est au sala o salami o lobi profiter et salami na manina 2007 abandaki azui révélation oyo na année 2007 jitu kudini mubangisha kwenza kwa mudumu wana ezali mukolo oyo azaki révélation ko banda ko sala Nzambi kungambile ni chini mukuhesha luvungula lwa lola Nzambe ayebise ke na peso fongola ya lola ukangula julu ko fongola lola ulela ba pasteur okobota ba pasteur bani mwana biko abitanda po azomona ba église mususu muntu mwikala ni nji pasteur moto azomi benga pasteur kayu mwana Nzambi kasi amonaka te Nzambe kaini nyuma wa Nzambi azana esprit ya Nzambe te mubidia mulonga mais na nzoto bo azali asali théologie mifundu ayebi quand même Bible bandeli tisuka asali théologie kamu yi force wa mais na kati na ye force to puissance Nzambe eza te
uloni muntu ya kindoki wana opesa passer wana longola kindoki ozomona mutu ya bongo o asali théologie wana tani classe ya côté ya nanzoto boy memela atanda kisa ata mutu ya na maladie ya sida ata na maladie ya sida maladie nyonso yebi seke pasteur bikisa mutu longola sida longola kindoki akoyeba te na kati mais pour la Bible ayebi parce que asali théologie mais puissance wana ya kosilisa nazwi kindoki yaza nango te nazwi eloko oyo kasi oyo nzambe asali eli epa messager eza eloko oyo euti epa nzambe nzambe asaleli akipe teke aza mwasi to mobali mais apesi nzambe alingaki Voilà, donc ça qui est un coup mais bon. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Tozo zonga lisusu pona koloba na ba imboka que tozo beta c'était pour biso ba chinois to ba congolais to ba lusaka makambo. Papa alobi boye. Zamba la kisi ke maladie sili. Mais alobi na yo te olongola kashine okende ko panza sango ke ye aloba ki ba longola yango ye musala na ye azana kosa kutala na mokonzi ya mboka ko ayebisa ye makambo yo nzambe apesi ye ayebisa ye nde ye moko mokonzi ya mboka nde akotinda bato baloba na biso tosala nini tolongola ba kashine tozonga pe na ba misala na biso voilà wana nde ezalaki Jésus atindi Petero azwi amoni Jésus atindi Pierre l'argent moko na kati ya mbisi ya mai na biso argent moko na kati ya mbisi ya mai tokende kopesa ba ubomotuma Petero Yesu atindaki Pierre bwakufuta chitadi po ete afuta mpako totunemekela mukenji wa mbula mata tozali kotosa mitindo to maloba ya mokonzi ya mboka po ete maladi esila pour le moment balobi mutu alongola kashine te maladi esili maladi eza lisusu te bato ya molimo nde bakoyeba kososola likambo oyo maladi esili eza lisusu te mais esengeli nde bakonzi lisusu ya mboka baya koyebisa biso ke esili tozongela makambo esengeli tozongela makelasi tozongela misala tozongela makambo nyonso tolongola mpe kashite eleki mulunge moko eswaka mpe zolo moko ekangaka mpe pema tout ça elonga donc balandi na biso bayimboka balandi na biso na mikili nyonso en tout cas toza na makambo koloba eza tellement ebele mais mpona kopesa bino posa ya tuna biso mituna topesi nanu kaka moke oyo papa azali aza mpe na makasi makasi ya kati mpe makasi ya libanda ndenge auti oloba mpona kolimbolela biso korépondre na mituna na biso nyonso tokozala nango en tout cas soki omoni ke message oyo etouche yo kohésite te benga peut-être kozwa eyano maladi nyonso sala to eyano na motuna oyo oza nango en tout cas awa tosukeli awa poso tobandi boye tosuka ti butu ekezala mwa mpasi lumière ya kongo ekitaka sikoyo tolingi mpona kosukisa papa opesa message ya suka message na yo ya suka eza nini mpona émission oyo olingi nini nalingi napesa njimunanga messager alingi ete njimpesha bana betu bonso nyoyi ni nzambi ya balama atindeli nano bandeko na biso nyonso ya Congo mbote pe bobatela ya euti epa nzambe hesha president wetu asengi pe nzambe apesa president na biso de la république Félix Tshilombo Bokasi bonso bamunanga bato nyonso ya mboka balinga ye apesa ye mayele pe na bwanya alombola Congo po akamba Congo na makambo nzambe apesi ye na makambo nyonso nzambe atie na kati ya president na biso bantu bikala dinjitalala bato bazala na kimia masama mbuka munga chimwabu maladi esila na kati ya bato maluma ko likala mbuka munga chimwabu makama esila na kati ya bato demo yonso yumbuka demo nyonso esila na bandako na bato nyonso Congolais
toendela munjila umwa mujiji mwa bakongole nyonso totambola na nzela moko na mayele moko pe makanisi moko tukala bantu bamo tozala bato moko bachina mikenji bao bazali kobanga mikenji ya nzambe mibeko ya nzambe ni mikenji ya mbula matatu pe mibeko ya leta ni nzambe ahwegesha chanza chenda kulubanza nzambe akitisa loboko na ye na ndako ya moto na moto kumbusha makenga nzambe alongola makama nzala musunsu kozanga bilamba mpuka nzambe alongola makama liwa ya mpwasa mashabantu kayenji hashina makila ya bakongole etanga lisusu te nzambe alama nzambe abatela mfumu wetu wa mboka mokonzi na biso ya mboka ni chota chenda chonso pe libota na ye mobimba ni nzubu wenda yonso pe ndako na ye mobimba ni fami wenda pe libota na ye nyonso amen. Amen. Yango ko tozalo lo ba prière alobi amen c'est que ezala ki prière. Alobi nini? Azalo lo basala mo prière mo kekto alobi amen ezala ki déjà prière. Ezala déjà prière voilà. Ben sœur. Maman Kunda. Oui. Zamba lobi boy. Njimumona. Na moni. Ndondo wa buloba. Na moni mozindo ya mokili. Njimumona china chila. Amoni libulu munene. Mundo mwa china. Na kati ya libulu. Njimumona bintwe. Azomona biloko batie na kati ya libulu wana. Bien ça de poison. Esali lokola poison. Njimumona bantu babakisha kwenda munji. Amoni bato bazali kotambola be na nzela. Amoni siko biloko wana. Luya. Ezalo kwa mulunge ezomata. Bato wana awa na Congo. Bayakala. Basala eloko wana. Po basala eloko wana batimbo libulu bacha eloko wana. Po ete bakongole pe bakufa ebele. Nzambe alobi. Kasi nzambe alobi. Eloko moko. Eloko moko. Salamina eloko mabe. Basaleli yango à travers eloko mabe. Kasi nyonso bakosala ekosimba te. Warakani mona ange. Yango na moni ange. Bombula. Batimboli. Mona bahatule chinto. Amoni babimisi eloko. Chenza bu chimunyinyi. Esalo kwa musuni. Musunya wana. Adubola. Sikota musuni wana ezopola. Gaz na ngwata mwezo mata. Nde sikoyo maladi wana ndeko pansana nyonso ya maladi wana. Babi ba monde. Ezali eloko esalami na bato ya monde ya molili. Nde eloko nzambe afongoli ete apesa biso. Oyo esalamaki mpo pandémie oyo emonisama. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.